Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir, Nabatutu Bazota la biso sur Télé 24 Live, Ezalingai Julie Poya Lama, n'émission na bino tokolobana Alain Kindeki, ndeka tolobeso makambo kolobezali tokoya pona ko solola makambo nyonso ezo intéressé communauté pe mboka na biso. Na yango na ko continuer toujours ko rappeler ba consigne pour makambo etali COVID-19, donc respecter les consignes jusque là. Nde na lobaki tozaka na bandako bato bazotala ba information ozomona siko ekomi soki o voyageaki libanda ozongi il faut kozala test ya covid na aéroport. Et en plus balobi 3 jours ovanda 3 jours oluki hotel kuna ovandi kuna yomo okufuta botala ba information boye bandenge nini bazo kopesa ba info concernant covid 19 soki ozoka bien te ndenge na loba air nyonso vanda na ndako mpona bato bazokende misala oyo ezali essentiel ovandi na ndako soit okesalisa teste ya covid mais lobi bachange mwa bilo misusu oyo etali covid sikoyo ezalaki soki yo na ndako ozoka bien te ovandi na ndako même bato bozana bango bakodeplace mais sikoyo eza esu bongo te soki ozokoyoka bien te oza na basigne basymptôme ya covid donc ndako mobimba bovanda donc bozala bino tout na ndako donc obengi olobi ke ngai nazoyoka bien te soit naza na fièvre tout boyeboye bino tout na ndako moto akobima te bovai na ndako fo bokesa test donc changer un peu yango ndenge nabetela yango sete ezalaki liboso ndenge napesa air nyonso makambo etali covid awa ke ozoyoka bien te yo mutu ozoyoka bien te ovandi mais sikoyo eza bongo te yo na ndako na yo mobimba famille ozoyoka mutu moko soki aza bien te aza na basigne oyo etali covid basymptôme wana bino tout bovandi na ndako donc c'est ça elo na ngai na bakisa mpona makambo etali covid et puis même bana pe soki kokende classe ndenge bana ezalaki omwana azoyoka fièvre tout ça baparent bengi akokende classe te mwana nde akokende classe te me bamisusu wana baodeplace mais sikoyo eza bongo te mwana oyo azoyoka bien te azopresente basymptôme oyo etali covid oyo eza ya covid ndako mobimba baovanda na ndako donc noya na bapapier yango olobi mpona éclaircir mpona bato oyo bacomprendre te comme ça natangi bapoint oyo eza essentiel pona boyeba donc changer peut-être un mosusu oza surpris mwana moko aza maladi olingo kene na classe moko atikali baye biso bana nyonso bavanda c'est ça elo na koloba yango wana napesi maloba epa ya Alain Kindeki. Bonsoir. Oui, bonsoir tout bazona naso partout dans le monde, hein, voilà. Lelo tout ça la casquette politique té ne bon titre émission Télé 24 na diversité ya ba émission tout dans l'émission lelo la prophétie ne bon titre à émission na biso izawana donc tout ça na masole belé obeta lelo tout ça invité mo invité surprise autour landa biso na bino ba concernant makambo bomoni na titre émission na biso to obeta lelo iza ba fait ozo le na kata Canada awa d'abord merci l'équipe technique, merci na GV, merci Christelle, merci na batutu na équipe technique ya bazo ko sala ke émission na biso et que bien je pense que son na biso et là 5 c'est 5 bato wala na biso voilà je pense son déjà c'est bon na bandeko tout bazo na biso partout voilà tous on a invité na biso to obeta na masolo lelo et belé o makambo etali prophétie on a kata Canada et ça li ba polémique et belé avant na introduire donc ekozala mission face à l'invité de vous tête à tête quand même tout faut te féliciter invité Andimi koya ko le kan émission na biso pour a me ko témoigner to me ko soigner mambe belé o mambe tali a prophétie na kata Canada parce que ça ba dégâts et belé donc yemo va se présenter le temps je vais bon service là bien comme ça to kotsa ye to meka ko sololana e mambo etali prophétie un instant je pense que voilà donc na côté à régie déjà kuna je vais à balancer biso voilà inviter na biso to sololana ye avant to sololana e ma solo belé eza na banda kuna je pense ba beti déjà ba cri wow donc lelo eza masolo ebele
toko solo la awa na makambo etali Télé 24. Voilà, invité à Zala Mouamouké, toujours dans la plateau. Ah, merci, je vais vous balancer biso. Invité na biso na plateau, toujours sur la solo etali prophétie. Ah, on a quatre prophéties. Boumisi batu belé, kaboli, ba mabale belé, tout ça na ba kamwe belé. Ya goloba. D'abord, on a opé sa prophétie ngapi, parce que nous avons prophétie lelo, on a opé sa prophétie. Avant tout bande d'émission. Mais maman invité na biso na biso na télévision si vous allez na zo yo très bien yo pozo mona so très bien parce que vous avez un témoin kuna ozo na biso na bandaku esika bana bazali prophétie ya lelo ezali bandeko bana na biso na Canada na moni pasteur moko azali awa na Canada eza prophétie pasteur wana balingi mwasi na ye awa na Canada na mutu moko avanda na Canada wa pasteur a se renseigner église eza côté ya bato avanda na Toronto bayebi nzamba zo lakisa église à côté nord côté est plutôt alingi mwasi balingi mwasi ne awa na Canada na Toronto pasteur wana pe a se renseigner pona ex moko ya mutu alingi mwasi ne ye azana kin pasteur wana pe azui avion neti balingi mwasi na yepa mutu azali yepa ke na kana ya kolinga ex ne ya parti ya Kinshasa siko pasteur ayeba kiteke mwasi oyo ayeba lingi azaki na ex ya mutu aza awa siko ye ake kolinga susu ex ya mutu aza na Kinshasa na yebaki ake abali ye asali makambo nyonso tu azobongisa makambo mwasi wana ya awa donc ndeko wana okoma na DX awa na mboko oyo siko pasteur okoma na D basi mibale baza ba ex ya mutu wana aza na ndako mama ozolanda biso na ndako oyoki lisolo na moni ozoseka kuna esika oza na ndako masolo eza ebele wana tokokota na katikati émission mama akoyebisa biso eske eza normal mpona likambo wana esalama voilà wana ezalaki prophétie makambo etali ba ex eyeli ngai avant la bande émission prophétie mosusu ezali mais na koloba yango nsima pour l'instant prophétie wana nano esala nano après tokozonga na émission na biso mama ozolanda biso kuna wow lelo monzele danger namoni lelo bandako kuna bakri ese epesami kuna eza somo bazomona na sourire kuna mama ko se présenter tozolanda yo toyambi nani lelo oyo tobete masolo nyonso tu oyo ezali awa na Toronto nalingaki mama moko ya volontaire oyo ayebi mpenza Toronto bien nzambe asala biso grâce tokwei epai ya mama nakopesa kombo te bandeko baolanda yo na gros plan totio geve mpenza atio mobimba na yo nyonso tu tozolanda nani mama nani oyo aza na biso sikoyo en direct ya télévision on se présenter bandeko bana bandako baolanda. Merci beaucoup papa Alain ya kopesanga maloba kombo na ngai mami Tama navandi na Toronto ça fait un petit temps nazana bino awa na mboka Toronto surtout na sepeli mingi na ndengo bandi na prophétie na sepeli prophétie oyo pesi voilà merci obani bien en tout cas obani bien yo mo sepeli na prophétie ngabe na sepeli na introduction na yo merci mingi avant que na face l'invité boye ça bana na parler bozo mai bochela mama pembeni. Oh là 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 moi tout ça moi problème moi muke ah je veux bon problème yate to continuer problème yate to yebinde nini to bonsa moi muke ah voilà tout ça moi je pense moi problème qui est moi muke aba bando ki ba côté le biso moi muke ah moi muke ah na kati ya zoom ah là 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 là. Voilà, Tozali, je vais au aider biso malgré tout ça maman souke kati au zonga la place on a tindé la gueule lien on a occupé au zonga to bon ça pour mes até na moni déjà moi muké te yo mona bisoté yo au mona bisoka na nini na yo zalango kuna voilà les autres la biso que dans quelques minutes ils ont quatre na éviter pourquoi normalement il faut continuer mais ça va la éviter émission continuer tout ça bien problème et kozalate bande ko baza pressé ya koyoka voilà bayoki introduction na lobby merci na prophétie
bape bana bape so mayo mela mai za pembeni po lelo neti yo si voilà neti yo lingi prophétie tozo kende pe kaka to kende na prophétie voilà donc merci je vais tchabiso face à l'invité merci beaucoup biso na yo wana face à face tozo tala na sikoyo bandeko pe bazo landa yo esika ozali mama prophétie et pas na yo prophétie ezali na kati ya église et puis na kati ya société. Merci beaucoup papa Alain. Prophétie d'abord premièrement ezali message donné par un prophète qui prétend que ce message a été communiqué par une divinité. C'est ça la prophétie. Donc, quand je parle de la divinité, Olimbisanga, tant dans le Bana o etali bonzambe, ezakaka bonzambe ya nzambe asali likolote, ezali sur tout le plan, ya ba oyo baza ko placer foi na bango na être supérieur au bango bazondimela. Na ba nzambe ezali nzambe nde azali divin na biso supérieur. Na ba oyo basaelaka satana ezali satana mutu azali divin na bango supérieur. Donc le prophète c'est celui qui donne le message. C'est ça la prophétie. Donc mutu oyo andimi ezo dépendre de ce qu'on a source nini yazali. Ezana des sources oyo tozali nango na mokili soit ya nzambe soit ya satana. Voilà, merci. Soit il y a Nzambe, soit il y a Satana. Tout ça, problème est belé na communauté na biso awa. Merci, voilà, face à l'invité. La communauté na biso awa na Toronto. Tout ça, problème est belé na maman étalé prophétie na ba couple et belé tobe tango na dévolé. Côté maman étalé ba total zona ba divorce et belé na kati ya communauté awa. Lelo tozo ko ila pe maman belé na titre émission na biso to toza nango lelo awa prophétie ezo boma ezo kabola Nakatia Ndako. Alors, bino pe ba maman nde beza victime ka ya ba prophétie wana. La kati ya l'église. Sourire toza bien to bandi bien ko seka bien photo six la sourire au main et vous ala pena malamu ebele. Passer rôle ya pasteur. Na kati église. Eza nini na kati église parce que lelo yo ba maman bazo comprendre ce rôle ya ba pasteur te na kati ya communauté. La question est belé to décoller na biso na ngi moi bloga mike au fond la biso na no poto za la paix bien poto mata bien ngala. Pasteur na kati église. Aza berger ou bien aza papa ou bien aza mibali ya basi nyoso na église ne bo ba Jésus abala biso ni bino nyoso basi Jésus abala bino na église ba pasteur na bala Yesu bino su ba passer ba zui rôle wana ba zui bango ba bimi Yesu ba bali basi nyoso église malba mboka. Rôle ya pasteur na kati église azali berger azali mobateli mpate oyo nzambe a confié lokwa na lobai ne bandeli na deux définitions na nga na lobaki ya ba divinité ezo dépendre sikoyo berger oyo azali source na eza côté nini j'insiste sur ça yango nde ezali base ya motuna oyo ya introduction na yo ndenge olobi ndenge epandi bamabota ebele ndenge epandi mabala ebele ndenge epandi ememi makambo ebele na kati na société na biso lelo donc ezo dépendre pasteur oyo azali malgré que aza na titre ya berger azali mokengeli pate comme mpe tokokobenga ye papa mais nalingaka te oyo ndenge bandimi lelo babenga dadi mais moi je respecte bandeko wana ndenge babengaka mais rôle ya pasteur azali berger azali mutu oyo aza kokengela bapate mpo yesu apesi responsabilité na chaque mutu alobi bamisusu apesi bango 10 bamosusu 5 bamosusu 1 na chaque talent alobi ntango akozonga akoya kotuna yo 10 napesaki yo osalaki nango nini yo 5 napesaki yo osalaki nango nini yo moko napesaki yo osalaki nango nini so chaque berger chaque pasteur ako rendre compte c'est comme Jésus-Christ lui-même qui est notre
initiateur, comme le pasteur de l'église, alobaki, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné à part le fils de la perdition, qui était Judas. Nalbandi, na yanoli na mutuna na yo, na ebite ceux qui yango wana réponse koka ki posela. Que ba réponse là c'est la zuite quand même. Nini parce que le pasteur, le mam papa soka comme pasteur, et c'est obligé, il faut maman pas comme pasteur. Te. Eza bongo te. Parce que appel nzambe nde mutu abengaka. Mais lelo oyo bakoki kobenga soki pasteur azali papa, mama bandenge babengaki mama pasteur, bala moko ba mama pasteur wana ba s'improvisa ba comme ba pasteur. Alors que c'est eza appellation ya respect. Que eza lokola mama directeur, mais yo za directeur te. Oh mama docteur. Na ebi na mboka na biso. Na mama docteur, so mobali na za docteur. De ngalo ba ke mama na pa ko ya ko opérer yo. Nzambe apesi na chaque mutu rôle na ye. Lelo oyo le fait que batu bakoma na kolanda bakoma olie balanda nzambe balanda liloba batu bakoma na bangonde kolanda batu. Donc so mutu na za ma influence na za ma quelque batu na ye batu wana bako benga ma pasteur ma ti a s'improviser, c'est la même chose. Il s'est biso pas prophète ti a s'improviser ata zalaki ko révélation à solo ti tellement ba révélation za lisusu te a osani akomi ko bakisa. Donc wana ndezama, ce n'est pas que quand tu es la femme d'un pasteur tu deviens automatiquement pasteur, maman pasteur, non, c'est pas ça. Si tu as ton appel, là c'est autre chose. Mais devenir pasteur parce que ton mari est pasteur, non, c'est pas comme ça. Voilà, donc il y a une prophétie. Et si comme là déjà, si on déjà prophétie dans cette église. Oui, Nassina a déjà prophétie dans cette église. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie que Dieu nous a donnée. Donc pour moi, recevoir la prophétie dans l'église, c'est quand je pars à l'église, nakei koyoka liloba ya Nzambe. Et ça déjà prophétie pour nangai. Oyo nyonso tu mutu akoloba, oyo ezali en dehors ya parole ya Nzambe, azali susu ya Nzambe te. Donc azali en dehors, comme je l'ai dit, parce que la Bible est la parole, parce que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand nous partons à l'église, ezali tozali kokende koyoka maloba oyo Nzambe aza kolobela biso na nzela ya molimo mosantu. Donc Nzambe aza koprophétiser na kati ya basali oyo batelemi na nzela ya Saint-Esprit aza kolobela biso maloba na ye. Donc la prophétie pour moi c'est ça. Mais ndenge bandeko lelo bakoma kolanda prophétie, non. Nanu nazwa ngote ta mususu na oyo loko akomi prophète ko bandaki na prophétie loko akomi prophète oko prophétiser lenga li. Voilà, na prophétiser le temps parce que je vais na tozana moi problème que maman a disconnecter moi muke na vidéo et puis tozong c'est moi muke mais le temps azana total à to garder na no place azali ba prophétie zele belele lo mama. Entre temps ozana audio ozo kangai mam na otala tozomona na vidéo so que kati na oyebso peke kati. Comme ça to ebandeni tozong ça yo. Okay. Na Toronto, on a une histoire où toujours vivre partout, toujours vivre prophétie. Voilà, maman a comme moi muke disconnecté le temps. Toujours ça y est, moi muke côté le temps. Avant toujours ça maman, et topé ça na maman malbape na plateau. Le temps tout que nous le cas, maman kuna place azali. Banini prophétie oui mambo ezule kanakata Toronto awa mambeta le prophétie message nini d'abord za le temps to lukama mesi kaza nazo kabisa audio na landi mama ndenga lobi pona makambo ya prophétie que ba prophétie mingi eza ba message ba bazozwa na kouta pa ya ba divinité. Donc apesi des choses mususu kouta epa ya Nzambe mususu pe kouta pa Nzambe te.
mais sikoyo motuya eza nini na makambo ba prophétie parce que so tozobeta eza ya makambo ezosalema mingi awa bamasolo mingi tozozwa oyo ya makambo ba prophétie ebomi batu bamisusu ba couple ekufi bamisusu bana bakomi korespecte baparent te donc baparent bakomi na makambo ebele mpona baprophétie misusu bana bazwi na baeglise donc eza vraiment nde baloba awa ebele me nga na koloba ka neti nabeta sete na likambo mama alobi na makambo baprophétie bana nzambe bakozalaka kolandaka baprophétie te parce que prophétie déjà eza parole ndenge alobi so oza moto ozali branché na parole de Dieu omona ke nzambe alobaka chaque jour na parole na ye mais bato mingi bakomi plus ndenge na remarqué basi surtout biso nde vraiment toza vraiment kolanda ba prophétie oyo ka prophète kuna ye oke oyo ki boye akei alors ba prophétie mususu ezali vraiment ya nzambe te ndenge mama lobi nga nazoloba ngo par rapport à makambo oyo mpe bamasolo nazwaka mingi oyo bato mingi baleli donc baprophète mususu ezali vraiment te ke aza prophète parce que soki tolobi awa mambo etali prophète toza na ministère eza baprophète oyo babaya toza na 5 ministère na 5 ministère ya prophétie ya baprophète ezali baprophète sikoyo mais eza mpe na bato mususu nzambe asala bango grâce baza baprophète te mais nzambe akorevele soit tu songes et loko mo ndenge wana mais ya komiti yango siko s'improvisionner a komi na prophète ozomona mais aza prophète parce que mututu nzamba lobela quand même na ba songe ba biloko mo ka ndenge mo ba tumsusu pe ba mona ba songe alobeli ope songe wana salimi mais ba openza ba na ministère prophétique ba ratakate que son nzamba lakisie likambu pe o azosela nzamba solo ba prophétie na bango ratate mais so to remarquer lelo na ba makamno tozo mona o mona ke ba prophète mingi oyo ba bebisi ba mabala ba prophétie na bango salimi te eza lokuté eza ba ventir eza ka parodas donc muta telemi kaka akomi a s'improvisionner prophète ozomwa ye moko aza prophète ye moko aza pasteur ye moko aza 5 ministères ozomwa ekomi koma désordre yango wana tozobeta sete pour makambo ya prophétie oyo donc ozongisela maman maloba ozo connecter le susu tozobeta sete pour makambo ya prophétie eza pona ko benda bala nzambe matoi ke mwana nzambe akolandaka prophétie par-ci par-là te mwana nzambe fozala makrono evandi na se yo moko oza déjà connecté au sambela nzambe soko ozo sambela nzambe vouloir ou pas nzamba relakisa yo et puis ceux qui vraiment prophète wana za ya solo ba prophète a solo ba ko tia trouble te na ba foyer voilà ba ko tia pe mais so au moins ba prophète pour naza pe na ba verset biblique wa mamba ba Deutéronome ende nzamba pesi na ko tanga pe na Deutéronome 18:22 nzamba zoloba na bana Israël bana Israël bando tourner ba biki ndenge ni to koyeba ke o aza prophète solo na Deutéronome 18 so boza anda boko tanga na pasteur te mais to tanga quand même chrétienne mais na tanga quand même Bible donc na 18:22 Deutéronome 18 nzamba binini quand c'est que le prophète dira n'aura pas lieu et n'aura pas quand c'est que le prophète dira n'aura pas lieu et n'arrivera pas ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc, Israël, un vrai prophète. Maman, ozotanga, papa, ozotalanga. Botano, ba professeur, ba pesibino, ba msu, ba zaba, okende. Ba ebisa ke o, a okoma soki ministre. 10 ans yango, ba msu, 30 ans, bozawa, ataba 15 ans, et salimité. Bozaka wana bozo tourner place moko mais un vrai prophète de Dieu oza na ministère prophétique soit lobby nzamba lakisingo esalama bo esalema yango elonga koloba yango donc faut pas balanda ba prophétie donc c'est la maman maloba na oui toujours c'est la maman maloba problème exact to le temps voilà le temps en tout cas lelo technique ezolinga te ayi biso mais ça va tout dans mailler les problèmes c'est ça pour na bande na prophétie ya ngoma kamnyo so ebande problème exact tout dans on peut mailler les problèmes exact et ça la ndenge lingi biso tout dans on mailler les tout dans on mailler la prophétie voilà
voilà tozongeli bato bakota ebele babimi bazonga na bango mpo eza te parce que eza de technologie ezaka mpe na mwa bacaprice nango ça va nazongeli mama nazotala sikoyo bien bandeko mpe bazolanda biso sikoyo lelo oyo bato bazosambela lelo baa na église parce que église eza eloko oyo ezosala ke bato lelo na communauté bato lelo na mokili oyo bavanda calme lelo mais tozomona kote ya biso na communauté na biso ya bacongolais bato oyo bazosambela bakomi nde na bapluis na badivorce ke bato oyo bobino bobengaka ya mokili parce que tobandi komata sikoyo eza deuxième volet tozomata tobandi komata sikoyo wana tozalaki voilà wana ezalaki introduction sikoyo tokomomata bapagano bazofanda ba 35 ans 36 ans de mariage soki ka baye na église moko fo akende moko akomi ndoki moko akomi nini eloko nini ezosala ke église ezofandisa lelo bamariage sute na bapara bakomobanga kotinda bana na bango na baéglise de réveil toloba oyo bino bolobaki eza salle d'attente ya kokende na enfer nini ezosala ke bamabala ezofanda sute maloba mboka yo. Oui, merci papa Alain. Maman Julio, lokolo za na Bible wana, otangi na Jérémie 23, otangi verset 16, et puis au sauté otangi na 31. So balobi ni kachwa. Jérémie 23. Les temps oui. Les temps dans Lucas. 16, hein? Jérémie 23, verset 16, et puis otangi na 31. Ok, merci. Donc, papa, là, on a continué le temps que maman Julia Zolukela biso verset wana, et ça dit pas si pesali mawa. Otuni motuna moko c'est très important. Pourquoi maintenant, bato yo, toza koloba lokola bato ba yebi nzambe te, baza ko umela na mabala, biso ba oyo to yebi nzambe tozo umela na mabala te. Pourquoi lelo okabwane koti? Pourquoi lelo koyoka na ezali te kati na mabota na biso à cause ya ba église ou bien à cause ya ba profession ndenge olobi parce que ezali misala ya satana mutu oyo Bible elobi boye malamu scandale ezala mais malheur na mutu oyo par qui scandale ekokombelela soki na chaque mutu abengami mo Kristo alobi ete ndenge nga naza mokristo naza korepresente divinité na nga oyo ezali bonzambe qu'il neige qu'il pleuve nazali tokoyeba bango na bilembo parce que arbre lokola oyo ezali lokola ya mangue ekobimisa citron te ekobimisa kaka mangue soki mangue ebimisi citron biso nyonso tokopakata mbango toba oyo ça c'est quoi ça c'est du jamais vu mais chaque nzete il faut elakisa mbuma na yango. Alors nako répondre na motuna na yo pourquoi lelo parce que au lieu totia nzambe azwa isika na kati na mitema na biso totie baposa oya mokili lobi tozalaki kobenga maete tozali bana na nzambe toza kobenga bamisusu ke bango bazali bana na nzambe te lelo oyo c'est pourquoi Jésus savait à lobi les premiers seront les derniers et les derniers seront quoi? Les premiers. N'habite maman Julie Sokozui. Voilà, l'électronique n'a pas de ligne. Pour faut qu'il y ait tous ces autres. J'ai Nazui déjà. Voilà. Ya, Nazui, Obi 16, ya. Oui, verset 16. Ok, babi. Jérémie 23, verset 16, babi. Je lis au nom du Seigneur. Il ne cesse de dire à ceux qui me méprisent. Le Seigneur a parlé. Vous aurez la paix. Et tous disent en suivant les... Oh, je ne vois pas bien. Les penchants de leur cœur endurcis. Le malheur ne viendra pas sur vous. Wana 17, hein? Jérémie 23, 16. 16. Tanga siko na 31. Otangi 16 balobi. Bazo penché na ndenge mitema na bango. Yeah. Siko na 31. Ok, voilà. Na 31 azotanga babi. Mais voici contre les prophètes, oracles du Seigneur, ceux qui agitent
selon la langue pour proférer un oracle. Wana 31. Et 32 na suka. Na 32 balobi. Mais voici contre ceux qui prophétisent des rêves mensongers, oracles du Seigneur. En les rencontrant, et ils égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs oh, je ne vois pas bien. Dans la telnet, s'il vous plaît, là. Problème exactement maman J. Ça c'est là mon balobi. Bécrit les amis qui OK voilà na bandelisco. Na 32 hein, balobi boy. Mais voici contre ceux qui prophétisent des rêves mensongers, oracles du Seigneur, en les racontant et égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs vantardises, alors que moi je ne les ai pas envoyés et ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, oracle du Seigneur. Voilà. Papa, allez, maman Julie. Bolandi, botangi yango et lobi nyonso à ce qui concerne le prophète et ceux qui donnent de prophéties. La parole de Dieu est claire que ceux qui ils sont les lo oyo, tozol bengama ete tozali ba messager ya divinité céleste. Oyo eza nzambe. Alors que tozo kopesa maloba oyo ole etonga eza kopanza elingi koloba ete que bozali ba messager nzambe te parce que nzambe alobi que vous disiez des mensonges. Il ne vous avait pas donné cette autorisation de parler en son nom. Donc, ce que Jérémie 23 wana, au bandit à partir du verset 14 à 32 wana, Dieu est en train de parler sur le faux prophète. Oyo baza ko utiliser munoko ya nzambe. Ba oyo baza ko ba komisi ke okoyeba bango na ba signe. Okoyeba bango na ba signe ba oyo bazali ba prophète ya solo ya oyo bazali ba prophète à lokuta. Okomona ke baza toujours na lokuta. Makambo nyonso ndenge prophète na biso ala utakoloba ni bandeli. Soki profession wana autaki kolobe kokisa mi. Benga prophète, benga déjà automatiquement prophète à lokuta. Benga prophète pour oyangeza ya solo promesa te toke. Oh, OK. Donc omona yango na misala nango. Et puis deuxièmement ba signe ba faux prophète wana. Okomona ke tango azako pesa yo prophétie azako ebisa yo. Ah, nzambe mingi talo mona neti surtout biso ba o tozana à l'étranger. Bandeko bazo bondela pona biso na Congo kuna. Omona kaka o mama nzambe talisi ngai. En tout cas bondela pona ngai tout ça boye. Après yemoko akolobono il faut tinda mwa mbongo to melisaka batuti. Na ebite soki komela bino boye. Oui. Donc et comme Akandengwana, donc tu vas voir que cet homme de Dieu qui se dit homme de Dieu, il a cet amour-là d'argent. Donc il ne travaille pas pour le maître qui est Christ, mais il travaille pour son ventre. Donc il dit que son aeli maman Julie moi et loko moko boye na ebisiye na bareye et puis tant na kosenga ye akopesa mbangu. Okomona pe lisusu omona kaka batwana oyo baloba omaka Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Prophétie, à mon avis. Pourquoi ma balle ya ba paga les orumela, collègue ya bino ba pasteur, na ba maman pasteur, na ba papa pasteur. Question na biso de tozoa. Auquel na biso moulaye to tigiote ya promesate. Pourquoi les orumela te? Pourquoi? Parce que toza na biso na bolingote. Merci. Réponse à moi, la poser la bolingote. Toza na bolingote. Ça c'est clair. Parce que la Bible dit l'amour supporte tout, l'amour est patient, l'amour dans toza na ngote. Y compris ngai, y compris bandeko nyonso oyo koki koyeba, oyo ba kokisi komema mukumba na teti na suka. Toza vraiment na bolingote. Merci. Toza ka kati ya bani voilà, tout ça na kati ya divorce wana, na kati ya prophétie divorce. Et longwe kutuna bandimi bango moko ke bazo kabwana koti pe pa na bino mingi. Ba mama pasteur, ba papa pasteur.
limisa tozo yo zo représenter ba maman nyonso to wa na ba maman pasteur na ba maman civil ba benga ba maman bendimi kaka ba civil wa o bazala na église ozo représenter ba nyonso to bafundi bino awa pona biso na yebisaka pasteur mona bia awa bino fubo travailler na biso parce que bandimi bakoka koyebisa bino na kati église te makambo baza bayaka kofunda bino epa na biso mwasi na mobali so basanga na yebi bakoyi mutu moko tokena ba finance tokena mamoni nyonso tu bakomi mutu moko mama pasteur na papa pasteur eloko ozokabola bango mingi kampe ya finance koma mama pasteur na kati ya ndako libala azosala publication na Facebook alobi bamibali ya kala baza kokaba mbongo ya lelo bamama bapapa biso tozomona mbongo te babina ntango mobutu kaka nde bazalaka komona bambongo sikoyo bambongo ya baofrande na bambongo ya dimi mpo tomonaka te soki botie bonzambe aye akiti azwi ake nango suka nango nzambe epambola place ewuti ekoma kuna esika ewutaki ekoma ebele bino bozwi espèce bamama bazose retrouve na ndako te nayebi te soki okwela mpe oza victime ya biloko wana parce lelo mpe balobi bino moko eza divorce ekoti epa na bino bamama bapapa pasteur eza problème ya finance mbongo mabonza ezomonana te message nini okolanse na bandeko bapasteur mosusu mpo baolanda biso na monde te oui ngai na ndenge ya mosala nasalaki pembeni ya papa pasteur ozalaki mwasi ya pasteur ozalaki mwasi ya pasteur kasi ok voilà tokoyi na place ya bien tokende en tout cas na compte na ngai natikali komona na ngai mbongo eglise te na ndako natikali kozwa mbongo eglise te bandeko nyonso tu baza na Toronto baoyo tosambelaka na bango bazokotala ngai bayebi qui je suis réellement ngai en tout cas nakotia lokwa na te maboko nyonso tu je dis la vérité que la vérité donc pour dire que je n'ai jamais vu les offrandes venir à la maison. On n'a jamais pris l'argent de l'église des offrandes pour amener à la maison. Depuis la banda ko sambela ti lelo. Ti nandenge na kabani ti nandenge na zapu. Donc tikala ko mona mbongo wana te. Mais pona ko lobela na oyo ndenge ko lobeli wana. Donc nga ngelo ko so ke betting na tika ngwelega te. O tika ko mona mbongo tendeni. Za ko tika na église, bien za ko limo na église, bien voilà, za ko tika na église bande ko mususu mutu bazaki. Bazaki kotanga mabonza pe bazokena et puis papa na ko surprendre yo pona otang mususu na begize mususu bomona mbongo ekota mais na place onga na leka bongo onga na tikala vraiment komona pe mbongo pende ya wa te c'est nous qui contribuons pour payer les loyers parce que tant mususu bo offrande une église à dimanche ekoti na oka $40. Wow. Mais église wana bozo sambela oyo eza bozo louer na sima ya bandeko mususu il faut bofuta ta mususu 1000 et quelques 1200 1600 2000 et quelques mbongo ezate maintenant vous allez commencer à cibler ba particulier ba oyo baza penda fidèle na kati wana po banda ko benga bango bandeko to bako benga la biso bako donc ce qui vraiment mbongo ezalaki ke yango na d'abord l'église là où vous vous réunissez, vous n'arrivez même pas à payer. À combien plus forte raison? Ça, on est comme ici au débat Moussoussou. Mais n'a profité de toi na débat. Puisque vous avez un peu nani. Ce qui vous avez exact, vous se retrouvez à $40 par exemple. Yango na lobby que au moins question au Kabwana, et ça d'abord. Pasteur na maman pasteur baza d'abord premièrement batou baza ba angeluti. Non, on comprend la question na ngate. Ko kabona c'est-à-dire que yango na to ke pona répondre mutuna na. La question na ngezabo na yebe siko zo memanga to comme un peu place wala. Pourquoi l'église ezaka divisaka? Ba l'église e kabwana e kabwani awa au lieu parce que ma bonze kota raté. En tout cas pona ngana moni ba kufela ande pouvoir. OK. Ba yeba na kaka ke na pasteur na dirige l'église moko. Na za mopao. Que na bâton de commandement. Pour moi, c'est ce que je peux dire. Parce que ce qu'on t'a dit na niveau à Mongo, batu eza na table église ya minene to kotanga ba kombote oyo yebi ya biso na communauté. Ata ba oyo ba somba l'église.
Va à l'intérieur. Tu vas voir, il y a toujours le problème d'argent. Il y a toujours. Pourquoi? Parce que la plupart, même comme à niveau l'église, il y a des factures qu'il faut d'abord payer à l'église. Donc, là, il faut financement. Et financement, là, ce qui est zaté, et que c'est là où tu verras que les gens insistent sur les dîmes. Que au dîme des à la carman moukoua. Pour son petit papa, l'un aux émissions, au foot à madame sur $2000. Donc, dîme, et là, $200, il faut payer ça. Ah, vrai comme. Un dixième à un salaire. Ah, vrai comme. Je peux donner $20, je peux donner $10, je peux. La kangika le boko boé $5. Na tienne. Et ça, on est responsable de l'église. C'est ça les difficultés que des fois les fidèles ne savent pas. Maintenant, c'est-à-dire pourquoi tu es au Kabouane là, pour Nanga, il y a un moment qui n'a pas sa explication, au lobby qui parce que ce n'est pas vraiment l'argent des offrandes. Non. Il y a autre chose comme deux individus normaux, vivre normalement, et ils ont de manque de beaucoup de choses comme communication, comme pardon, comme humilité, comme franchise. Biloko wana mike lokola ba pasteur na basi na bango basa ba angelu te tant mususu ba pasteur be tant wa balaka awaye ba kiona zo bala molimo mosantu mami mais molimo mosantu za mami te mami azaka ka mami aza mwasi azana ba desira bo mwasi alors tant ko koma ba neni molimo mosantu oyo nazo ebise kende kuna sali boité donc ba différence na pape akolinga akosepela te donc de manquement là c'est ce qui fait que et quand tu es fandi na kati ya mitema nde ezoko tinda ke batulelo même na kati na mangomba pona ko répondre na question na yo tozoka bona est-ce que lelo ba ndime ba fidèle na bino ba cause exemple na bino ba pasteur que lelo ke bino beaucoup boza ba modèle mobo parce que côté ba maman bokomi pe ba mo pawez ya ba so bazalaka ba papa ba mo pao boni komi kiti certain niveau ya bana ke lelo na ndako poto na ba couple belé aux femmes spenda soumise mani mais ba maman passé ba soumise te na ba foni bino belé a belé ga o sa na yeba écoute te dans na comme na page no côté ya bien profiter na so ba question belé ba ndeko pa so comment belé ba maman passé bozo mi kiti sa te tala ga ne yo za na zo mona na écran ngo za là est-ce que pena o mi kiti le boso papa passé pe papa Alain na ko si o prendre yo la Bible dit ceci homme femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. L'amour que Dieu a imposé à l'homme, c'est dans la soumission. Parce que la Bible dit, Dieu est le Père, et Dieu est supérieur à Jésus, Jésus est supérieur à l'homme, l'homme est supérieur à la femme. Ok? Chaque moutou, il faut se soumettre na oyo izali mokonzi na ye. Or, papa, quand il y a l'amour, la soumission est automatique. On ne même pas kolobake ndenga la zaboye na kobanda ko résister yo non. Quand je vois l'amour en toi, l'amour parle parce que Christ a laissé le trône pour venir sur la terre. Il s'est humilié lui-même. Et la Bible compare dans la Bible sont comparées. Ça compare l'Église et Christ. La Bible dit, Christ, c'est le mari de l'Église. Et ça, bon, papa. Les amis, nous sommes voilà. Eh bien, le biscuit, Christ a tika qui trône à Salinini, à Yenase, pour sauver moi si naïe ou à l'Église. Imaginez comme on va dire, biso auto bien avec époux Yesu, à qui tu n'as pas pour sauver, moi si naïe Église, moi si on va que les soins, moi si on va flacouiller. Moi, c'est moi, pétier. Moi, c'est moi. Alors, ben, ma cambe pelé. La Bible dit, alobaki ni mot, ni rien. Maman, je l'ai habité ce qui est parti. Il s'est humilié lui-même. Jusqu'à. Maman, bozo lamba pe souté, pour la nini ba o me la Bible dans l'église. Yo comment comparer oui, c'est sa question là pardon. Maman mo bengi bis papa plutôt pasteur. Nga lo bimi bloko excusez batumi ba benga biso za Europe ya Canada za bena vérité. Papa na lo bibo moi si na ye
ndenge bino bomemelaka bino babible basak batieli bino pembeni elingi koma mpe ntina ndako bazongi na parle mama alingi kolambela su papa te ntango bapapa bateyaka wana énergie nyonso ekendaka sikoyo papa akomi ke ye moko mpo mama papa azoteya na suka wana mpo mama fasi ya mwa semula lia mais so bakomi na ndako mama alingi papa asalaka asemuli ye mpo ye bamemelaka bible basalelaka nyonso tu yango mpe eza cause lelo mama azotuna question nake rapidement bamama parcelle bokomi mpe mingi na basex step bakomi kopiége mpe bino to okomi omona limbisa mpo komba ona linga ezala mabe mingi motakala ya bamama parcelle na bareseau sociaux ebele bamama parcelle omona azomarta azopumbwa alakisa bolumu na ye epai ya moto oyo ayebi te me aza na mama parcelle na ndako aza na papa parcelle na ndako mama bakisa question comme c'est quoi baquestion mbalo répondre biso mbala moko ok mama mami nalinga bakisa question oyo eza lisolo kutu faye na beta mais nalingi mpe kana tunu lokwa yo mpo oza kota domaine wana paster alobi paster bapesanga lisolo abi boye te ya bamama paster parce que bamama paster mingi bango côté love bakoma konéglige ke soki akomi kosambela mingi okomona mosusu azo privé paster côté sexe sikoyo ye aza paster epuis aza entouré na bajeune fille ebele biloko oyo ezosalaka bapaster bakweya mingi eza mpe cause ya bamama paster parce que bamama paster mosusu omona ye kutu te moto azwaki appel papa paster moto azwaki appel aza paster na église mais yo omona mama paster akomi lisusu komi monisa komi matisa koleka kutu paster donc soki akoti retraite na ye akosa msu 3 mois mobala osimba ye te mais bango baza ba homme de Dieu baza bato o makile ezo circuler pe na nzoto siko babiloko ya ndenge wana soki mobali na yake libanda oloba nini wana ezali sujet mobimba bapesa yenga po apesaki ba point belé mais oyo na pesi ka ya muke est-ce que za malamu ba mama o bazosa ndenge wana. Oui, merci beaucoup. Omoni nakena na motuna ya papa Alain ndenge alobi par rapport à ya ba mama pasteur ndenge nini bazoboya kolambela ba papa pasteur ndenge nini soki ba memelaki saki ni église alingi pe na ndako pe azwa kaka même leadership wana kote wana eza mabe ata soki tolobeli yango ata na ndenge ata ya bato kaka ya mutu normal ata kaka basheri kaka oyo bayebi ata nzambe te bolingo peza na mamba nzambe te eza bolingo kaka esi yango nalobi non tozozwa kaka parceke bozotuna par rapport oui tozwa motuna wewe nazo répondre par rapport à motuna parce que bino bozwi na garde neti ya bonzambe yango na ndenge ya bonzambe eza mutu normal ndenge ata bato oyo bayebi nzambe te mpona osepelisa moto oyo oza na ye esengaka bageste ya mike wana kolambela ye kosukolela ye bilamba epuis kosala mosala oyo obengamaki na ndako ya libala notamment oyo na région de question ya mama Julie nazo répondre yango ensemble papa ebele nde baza na oyebi ke bayebi olamba papa ebele bayebi olamba epuis so otali bachef mingi na barestaurant ezaka mibali eyebi olamba to soki mpona kolamba mama vanda noka soki eza mpona korepasse oyebi bapapa mpenza bapierre toso asimbi fer abeta bien azobeta ngo mais yango te nde ezosala libala d'abord premièrement ndenge olobi wana na ndenge ya biso bachrétien nous devons d'abord vivre pas spirituellement mpona korejoindre réponse ya mama Julie na motuna ya pasteur wana libala eza spirituel eza dans les spiritualités que ofani rabababababa ndenge babetaka langue oyoki sentiment koti yo non libala ezali physique c'est pourquoi même spirituellement na lola libala eza nango te na lola libala eza te parce que là balobi tokomona nzambe ndenge azali donc Dieu est esprit. Maintenant quand la Bible dit que nous allons le voir tel qu'il est, donc nous serons des esprits. Alors en esprit il n'y a pas les libala. Alors soki yo mama
oyaki na libala mpo okanisi lokwa pasteur apumbwaka pesaka barévélation aza na droit ya kose satisfaire te. Là tu as tort. Soki yo mpe papa yo okanisi ke mama pasteur anazaki ou bien mama anazaki o mama protocole o intercesseuse ndenge aza kuna banda kaka ura babashinda barababata na lembi nanga na osala eloko te wana eza libala te. Libala eza le prévane ke tobotaka tokolisaka bana tosalaka makambo nyonso parce que Dieu nous a donné ça pona toyeba kojouir nango dira bata na biso sur la terre. Alors soki bamama na bazosala bongo bazosala malamu te baza koaccomplir devoir na bango te etanke basi mwasi aza spiritualité ni mobali aza spiritualité. Oui, bien dit maman. Problème ezosala mabala ya basali na nzambe lelo ebele bakotisa spiritualité na kati ya bamabala. Oh. Oui, parce que spiritualité on balobi ata yo za na chaîne balobi d'un commun accord. Yo ko ke leto lobi on nga na sala ba chaîne na ngai na lingi na kota na kuna na bozali na nkolo na kota pe na bien non. Balobi il faut moninga mina yo o boza na ye pe azala d'accord parce que balobi ton corps ne t'appartient pas ni celle de ta femme. C'est comme ça. Comment me biso bien ma solo mais naza na ba question otuno rapport mezate tozo beta entre liba na prophétie ba ningi na monde ba kumozwa et comme intéressant siko comme ben intéressant siko ma solo tozo ça mikolo yo prophétie komi ba prophète net biso ba prophète to komo ozela ba ndimi na biso ba sina ka l'église net pe bino awa bol leki ba fiere belé na ozela ba sina ba prophétie na beti prophétie l'église moi sinon na bandundu kuna moi si donc basi ya donc qu'est-ce dalina lobanini donc basi ya mibali o baza na poto awa baza lisusu ate baza ne na Congo c'est ba prophétie mikolo ezo réunir donc prophétie et betami moi si mobali aza na Congo oke obali oye na awa lobby a communé pe mutapoto a communé a changer a commis awa. C'est ça le problème. Voilà, question là ngeza boy maman. Lilobe kote ke pana bino. Malobo pesi biso na koya na ozongolo place wana ya suka le prenda, mais to ebate ba divorce yo sama polani. Basi boyaki da pa bino ozeki message. Lelo biso to obete mission na banda ku déjà ba obenga biso nganeti ngamu pagano ba benga comme nous ba benga parce que na la parmi bato bateli la misala ma be pour l'église malamu ezali. Oui, ma paix au Canada, ah pasteur, pour protéger, ma blogue zanarti, na posa na besoin de dans l'église, il faut protéger, attendre mouyibi, il faut protéger, mais ce que mon dit dans mouyibi, il faut protéger. Quelle est la question puis un message? Message. Et dimné. Message ni européen ça. Na bilenge baso bala lelo parce que lelo pe bana batanga Bible, te yo mona mona pe sur verset biblique. Message no pesa bilengi o bazo bala lelo na oyo basambeli ba bongoli mutema lelo pasa para mezo mono za bena mutobani ba fokala message no pesa bango lelo pona mambo etali prophétie o na otolobela osikoyo basi ba komi lokwa bakangi bango bilamba na elongi so ba bimwa sino za na kazangu mobala za na kazangulu azui vola kritika kazangulu ake ozo mobala ye na ye lobi tozo mona. Après, tu as un sujet, tu as kufa awa, bazo kufa likolo ba prophétie. Mobala ba to sali ba ne bene na mwasi na ye, a comme une église moko songolo pakala, ba pesi prophétie au vérifié. Quand je dis songolo pakala, ça dit ba 40 marta ba sali ya mariage. Ba ken église moko prophétie pesi, du mwasi be mobala zandoki. Mwasi au vérifié prophétie te au kabwana mobali et même ou be mwasi be mobali. Na ligue on a linga okende benani te parce que to ke ba procès belé na mo etali be mission yo ba olandela biso belé na ba tozo kende to kena ngata na ba koda to meka to solo moi to décortiquer moi makamu ke belé nini ebza mama kaka bino nde bozo kwea na likamba ba prophétie to pesio 10 minutes penza meka o pesa message meka o expliquer je vais tira biso na groupe là à expliquer situation bien na bande ko to ba na so partout maman. Na bien maman pasteur, maloba mboka. Na ma pasteur te. Faut bien tenir à baptiser kaka so kaka. OK. Merci beaucoup Eza Pasipe Mawa. Pourquoi? Parce que
Et le moment tozobosana que tozana mokilio pour un temps. Personne va vivre longtemps, plus d'années. Non, on est là pour peu de temps. La Bible même décrit que le plus robuste ira jusqu'à 80 ans. 90 ans. 90 ans, voilà. Oui. Alors, si on n'arrive même pas à totaliser un siècle, donc nous devons réfléchir sur ça. Lelo oyo, na motuna na ndenge lobi, pourquoi ba maman baza kokweya na oyo itali ba prophétie baza ko boma mabana na bango, baza ko boma ba famille na bango, baza ko panza ba kambebele. Parce que d'abord, premièrement, na kendata sur aspect mokili. Babi, la femme, c'est un être faible. Na linga définition wanate. Balobi, femme aza être faible. Mais ce qu'on dit qu'à être faible, na dengi ka être faible wana. Ce qu'a pandeli yo papa le. Na bandi oko yeba makamuna na ka être faible wana. Oh. Donc, eza pasi papa là pona ko sala ke être faible o bandeko oyo ba moni ke non ba décrire que ça être faible ezo sala ke bolimbi sanga mwa muke on dirait na nini naza déconnecté. Ouais. OK, merci maintenant. Amoni que ça va. Ozoyo kanga oui, merci. Très bien. Être faible wana mais soka sali likam okomona ndenge nini akopanza ba famille mabote pele ata komona yo Tyson soki ka être faible wana kaneli yo Tyson okomona ndaki Tyson non ndenge kokuya. C'est pourquoi bandeko mususu balobaka boyebi te ndenge nini tango nzamba salaki Eve alalisaki mobali eloko nini mwasi asololaki na nzambe. Pourquoi Satan yaki kaka koluka mwasi? Donc il y a toujours de mythes qui se tournent tout autour d'être faible là qui est la femme. Oyo ezosala ke lelo femme azobosana place na ye na kati ya société. Or nzambe apesa mwasi pouvoir wana. Kaka na biso basi nde tobotaka bino batata, kaka biso basi nde toitikaka bino, kaka biso basi. C'est pourquoi je dis toujours aux hommes qui négligent leurs femmes en disant que oh mwasi wana zaboye, mwasi wana zaboye. La même femme là, si tu as le respect de ta maman, tu auras aussi le respect pour ta femme. Parce que nzambe malgré bino bopesa biso, bopesi biso bo déposer nini seed, bo déposer mbuma na kati na biso. Mais biso nde tobombaka yango tobombi bino batata ndenge boza wana ti na fuma wana ti na boti ti na kolisi ti na okomi pe mutu okomi lelo pe okomi pe komona ke mutu oyo apesaki yo vi aza isu na tina te parce que soko oza na respect ya moboti na yo ya mwasi okozala même respect na moboti na yo na mwasi no waza pembeni na yo. Na oyo etali le conseil que je peux donner aux jeunes femmes ou bien aux jeunes filles qui grandissent maintenant, qui veulent se marier. Moi, j'ai défini toujours le mariage que mariage est difficile. Mais les nango ezaka na kati ya pasi nango. Tokolo bakaka kopesa ka image ya mariage te ko mariage ezaka mabe ezaka mabe za mabe non. Soki ezalaki kaka mabe nde basi ba abolisango. C'est vrai, Satan zoya na ba technique belé pour atalisa biso comment libala eza elengite non libala eza pasi oui mais elengi nango ezaka na kati ya pasi wana mais soki ne mutu ayebi ko définir rôle na yete le problème qui est là chacun de nous ne sait pas sa place est où. C'est ce qui fait que nous avons ces discordes entre nous. C'est ce qui fait que nous nous séparons. C'est ce qui fait que moi, je parle là, pas il faut que l'on la libala na sens spirituel. Libala est physique. C'est pourquoi si on parle spirituellement, je dis au ciel, il n'y aura pas de mariage. Donc on parle de physique qui est libala, vivre awa. Chaque moutou ayeba rôle na ye.
conseil na kopesa ba jeune bazolinga kobala ezala batata ezala ba maman. Premièrement, il faut baïba d'abord koyeba ko se communiquer. Communication est très important dans une relation. Koyeba koloba. Koyeba koyoka pe muninga na muninga pe ezala mwasi ezala mobali. Parce que soki lelo oyo papa Alain ndenge toza nazana bana ta mwana ya muke. Yo ozo opesa ke ka ba ordre opesa ke ba ordre mona aya moko mwana na arobaye yo malgré que so mona okanisa ke aza mwana. Pourquoi? Parce que mutu nyonso ndenge nzambe asala eloko wana nzambe nde aboma biso batu. Pourquoi kotuna mutuna? Pourquoi nzambe aboma biso batu? Parce que apesa biso libre arbitre de décider. C'est pourquoi même pour accepter Dieu, Dieu ne nous force pas. Dieu nous a donné ces champs-là libres de pouvoir l'accepter. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il va ouvrir et j'entrerai. Alors, il dit, non. Dieu a laissé à l'homme de pouvoir contempler son amour et de pouvoir l'aimer librement. Et cet amour-là qui jaillit dans nos cœurs, si cet amour-là, et il continue à katina mitema na biso na bano toza na bango lelo oyo tokosala na kama be otozo sala na kati parce que l'amour de Dieu n'est pas en nous. Voilà, merci. Donc comme l'amour de Dieu, prophétie n'a pas ça une fin la mission. J'espère que bon ça ne va pas côté sika. La bonne ça n'yangote na kangi prophétie non a très bien nazo de la paix réalisation. Voilà, tozo koya wana prophétie ko la ngai pasteur moko awa abali ex ya mwana moko awa na mobali awa na mboko. A quel sous da bandeko ba koti siko nazo se ba réaction ze bele ba suba otuna ba question musu mwana tuno ezate ba lobia ba position ba komo tuna ba position ya ma monini awa bazo koma ezabiti émission na biso lelo tia o so bozala besoin ya banini bobengi numéro na koluka na pesa bino jour mususu mama Bousser nenga sa émission a obenga mama ba botuna ba position o ba position epekisa mi o baba na mona ba question comme bele comme oya. Est-ce que tu as déjà parlé sur la prophétie? Voilà, ya ona lobi lelo sa ya mote o azala besoin makambo susu wana azela jour mususu otuna mambo wana poko ba profiter ba tuna ba question nyonso. Prophète wana pasteur wana akbali mwasi awa mwasi wana kutena ex na yawa bazongani. Prophète pasteur a se renseigné pour na ex ya o ya garçon wana pe na Congo. Akena Congo alingi ex ya garçon alingi mwasi ya pasteur awa. Entre temps mwasi oyo ya pasteur atiki awa ke azaki pe ex kaka ya mobali oyo bazalaki na ya ke suko zwa ex ya mususu na Congo Kinshasa. Na minute oyo ba démarche zo kene bien azoya na awa. Donc garçon oyo wana azokoma na DX awa epa ya pasteur wana. Conseil ni to kopesa pasteur wana est-ce que ex wana pour l'instant na Congo ou bien ya na ya wa fini ni kozala pour na couple wana to kobeta masolo wana ya na bana pour ex wana wana tika na kin ce qui est grave encore za na bana bata ba 5 ba ya bana ba 5 ata ba 6 donc bazo ya na bana mobali azalaka ya kokaine ko benga bana wana te donc pasteur na zui chance a ko bengele bana ba ya so ba ko tika na pasteur ou bien ba ko kele fa ex biso to sa musana biso soko silikelinga maloba pe problème ezate mais nazo sala musala na nga basolo na eza nini na question wana ya pasteur to ko ya place wana. OK Question mama pasteur ba o bazo tuna mambo ani wana sito longoli yango bino kesiko bazo loba yango problème to comme yango yo ba divorce ezo sala me pas na bineza yango on répond de biso te bazong se sous question bino bokumu beta ne to be na Congo to be yango mundenge bano bakola na kiba wala na bayebi beta gazon de toloba boy voilà olingi ocheli ba ngabe na ochelu libaya papa pasteur soka kwene kobo mama pasteur ta mike kwesa ne kobo papa pasteur soki ba ayibi mama yo ngabe na olaxo na oyiba so ba kanye na sex step ya ngabe na olaxo na sa sex step est-ce que wana nyoso za bonzambe na kati na église ou bien ba bozaki bien préparé te ba maman passer na papa passer pour bozapo na niveau wana eza pasi ya mi bale balobi boy mama sa na bana ya mikie na ndako mama passer lokola mama alobi na benga mama passer te na changer mama mami ne taza wana a organiser séminaire mama za na bébé bana yebi na poto tozalaka
ba maman na biso bakendaka mwa rapide po abota vandi na ye bébé azana 3 mois bauta bota sika oyo ya grand frère na yazana 9 mois mais maman passer exiger bango séminaire na bino ba maman il faut bozala oya boyate selon langage papa utiliser le biso yango wana oya boya séminaire te alongo église Bétal. C'est bon, tu dois comprendre toi la live, c'est normal. Le temps où calmer la situation qu'on a tous là. Pour mes articles. Mais autre question à biso. Est-ce que c'est possible? Ndé tout le moment où tu na question, où tu peux expliquer biso déjà bien. Libala ezali spirituel, c'est ça mamba physique. Papa telemi ko déplacer ya maman na bana mibale bakeni na conférence ya ba maman esalamaki esalamaka mbala moko na ne ba ebisi bango ya ko conférence wana nde esalamaka mbala moko na ne a longo église maman zo obligé faut même bana wana o na ebisi yo ya 6 mois il y a 9 mois plutôt na 3 mois en église. Est-ce que c'est possible maman l'église d'abord ba longo la ba une église? Est-ce que c'est possible? Papa wa mama akene na bana mikie papa zo lela bana ne ya mikie na webi na ba bloko ya bino bosala ba conférence wana bomona ba chebino 4-5 na chambre moko sécurité ya bana d'abord étouffement mambebele belé ezali pour la santé ya bana. Est-ce que c'est possible ko ça na kati ya ba église? Et ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Na ozongi la ngoli soso. Et d'abord éducation ya mutu place ya wuti na préparer na ye na comment azoko mona libala na ye. Donc qui spiritualité ne nazo insister eza na libala te. Chaque mutu nde tozaka na mabala bo chaque mutu auti na éducation na ye et pas na bango eza te que au Saint-Esprit mutu apesi yango ye a préparer ye pona mobali lokola nde balobi ke toza préparer pona noce ya Jésus. Non. Parce que bako préparer biso na caractère nyonso to po tozala conforme na ba norme oyo Christ alingi po na biso tozali. Mais oyo zoloba na si tout à fait est normal de voir à l'œil nu que ça c'est pas acceptable. Dadi na mami ba lobi. Eza kini soko tikali okengeli bana atamba la sima. OK, et ça be lokuta. Dadi na mami ba lobi soko yeto longwe. Siko yé ata la libala. Donc dadi na mami wana bazali basali na satana. Donc pour moi c'est ça. Parce que dadi na mami soki baza ko sala mosala na Nzambe, mosala na Nzambe balobi berger pour na ko protéger pour na ko orienter. Baza ko préparer biso pour na royaume. Alors soki berger na ko bi ko insister mami na dadi. Si réellement ça mami na dadi, c'est que mami na dadi wana baza ba serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs de Satan. Pointé. Il n'y a pas à discuter là-dedans. Merci. Parce qu'un homme de Dieu doit savoir d'abord. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu ne peux pas me dire que non. Oh, Dadina Mami, non. Dadina Mami, yo le kinzam. Non. Tu as l'aspect homme en toi. C'est pourquoi on les appelle les hommes de Dieu. Il y a l'aspect homme en eux. Oyo bakoki ko sala ka ba besoin na bango ba linga ke moi batu na bango bazala ou bien moi ekiri moko boyo bien na tiaka confiance na sœur Kingani malgré ça na bébé mais azota la disco akomi ko imposer. C'est ça le problème aujourd'hui dans nos foyers. Oyo bandeko oyo bazako kendaka na l'église bazako respecter ba pasteur plus que même ba mibali ou bien bazako kondima makambu nyonso tout oyo pasteur azoko loba. Non. Moi, je suis contre, même quand j'étais ancienne maman pasteur, je suis contre ces gens-là qui font ça. Je n'accepte pas ça parce que Dieu a un ordre. Chaque moutou a une autorité naïe. Chaque moutou a une place naïe. Alors, ceux qui m'ont dit place naïe, nani tangu même Jésus a zokote à kutu liloba. A zokote à liloba. Marie na Marthe. Marthe kuna zako poma nzoto, azako sala boy. Nani Jésus nani Marthe abisi kutu Jésus okoye bisa marité ala nous ngala zoko mama awa kuna la melo biloko oya kolia papa ya bazalia wa ya fandika kana zoko maloboyo zolo. Non. Merci maman. En tout cas, merci le temps token la dernière question na biso ani merci na bandego na biso
passer bon retour passer caché là yo lia kana biso ozongi déjà passer ozo la te passer oye ovandi ouiti Congo tout monde ba image mabele ki passer Sylvain ici kozali ba mote na ici kozali kuna merci ba bazolanda biso ebele partout bozali mama mami oboyi na benga mama pasteur mamani parler à langue comme na aspect comme parler à langue toujours ba parler à langue ba message bozo pesa biso bozo contrôler en souté parler à langue bandeko ba benga ki biso awa batindela biso vidéo mo ebima na Toronto awa voilà la vitesse que parler à sexy parler à sexualité ou bien parler à ce qui nini na yebité alobi na église na bino ezakala na batu moko l'église Moïse na Toronto va expliquer balobi va expliquer nga bendengo mulimo wane kwela mutuko mama moko kaka ye moka na église alo ba parla la et puis ezaka na air moko kaka wana soki ka air wane bani mama na faloba est-ce que l'esprit de Dieu ezaka contrôler ou bien ezaka yeka yaka bino mo bo organiser ngo mona tuna ki mama mo singa habiter mikolo atika ba passer la télé mélanie ça la télé ba télé mélanie mo mental. Bon, d'ailleurs, ça il faut se soumettre, ça c'est la parole. Voilà, d'ailleurs, ça qui est au coma, toujours que l'on chute sur go. Parce que la télé-méline, ça va vite, mon lit, moi, bandi, ma ligne, on sauté, et 4 euros va sauter. Mais ce que vidéo, audio, va t'inner, soit par là, là, na robo, tiens, pour, na ba tu micro, ba la narabiso, na ba famille, ba auta la biso, et vous pensez, on a salon, na minute, c'est ça, va ce que ba parla langue ba zaba momo izaka yango parce que so ke l'église nyonso ezaka shalamala oyo muso ba sexualité na olobate shalamani ni ga voto so ngela ka yango wala plutôt so explication na wote donc ya parla langue wana message est-ce que ezali normal na kata l'église parler à langue ezali parmi ba dons spirituels oyo notamment na prophétie ndenge utako loba dans la prophétie parler la langue oui ezali likabo oyo nzambe atia pona bana na ye bakoka ko salela yango mais bible lobi boye tango toza koloba minoko ya sika soki bato oyo bazali wana moni tango balobaka ne kwale to bonde le biso so ba shinda bara po biso tuto kanga parti wana biso nyoso tuto ebi shinda bara wana kaya to ni sika bala la shira ba shinda bara batutu ba yebi yango donc ezali susu parler à langue te parce que la Bible dit langue wana oyebi yango te mais soki batu bazali wana il faut ezala interpréter wana ekomi sikoyo na ndenge ya prophétie parler à langue eko changer parler à langue eko koma prophétie pourquoi parce que si Dieu veut envoyer message na epa na ngomba okoko kende pe oyoki mais ezakaka na même méthode otelelo oyo bakanga melesa biso nga moko pe na za chrétien mais na kama ka parler langue en tout cas ba parler langue ça on peut ça au l'église pour maman pasteur complexe l'église en tout cas quand na place l'église na wuti en tout cas ba parla langue ngo na yoka ngo te ngamoko na parla ka langue mais oyebi ke na yeba ate quand est-ce que na parla ka langue et yana kanga vraiment na kati ya prière intense ndena santa kamba mo noko na changer c'est comme ça donc je ne sais même pas ce que j'ai dit c'est seulement l'esprit qui est en train d'interpréter ça à Dieu mais ce que communauté na ba mangomba bo na banini en tout cas ezaka rare hello moi étiquette je suis vraiment j'entre dedans vraiment c'est là où ça va sortir hello moi étiquette parla langue wana ezaka pona nzambe ou bien ezaka pona bandimi bazana nzambe ezali des mystères ezali omoni ntango oza kosoupir omoni basoupir intérieur oza penza connecté na Saint-Esprit Dieu est en train d'adresser des paroles à Dieu mais c'est comme parole au moins biso toyoka eza te mwa moyo ozo adresser na te langue wana koyoka ngo te eza lokola nake na église anglophone na bandiko ba Mungu wangu nakushukuru Mungu baba wewe ni Mungu wa majabu oyoki ni mtu wana
tant ngana koloba mungu awajabu na kushukuru mutu anglophone na koyeba neta koloba c'est parler la langue et pas mutu anglophone ça peut être aussi une langue connue. Donc ce n'est pas seulement le cours à Chine non, il y a aussi des parler à langue comme lingala auquel kolobango dans mususu na Chine ou bien chinois à quel kolobango na bandundu et ça langue que je suis en train d'adresser et multiplication na yo ba louange na yo et pas ya créateur. C'est le Saint-Esprit qui interprète ça. Maintenant quand ça arrive, maintenant quand on dit maintenant comme balobi l'esprit de prophète est soumis au prophète, pasteur balobi OK, arrêtons yo zo banaka il faut interpréter les biso siko. Maintenant ce n'est plus la langue, ça doit être la prophétie. On comprend la différence. Mutauti na malbananza passer au quartier na. Et la politique quand même, ça message outil na. Pourquoi yo go katamo à tout moment? Parce que l'esprit de Dieu a conduit pasteur Babi a zappé Nzamba ordre. Nzamba zan Nzamba désordre té. Tala ndenga salaki asali atieke nzete avec connaissance dans la racine. Après nini nango ezala, tronc ezala et puis ba feuille ezala. Asala mon ordre. Nzamba lobi que non, mai ezala séparé en terre. Malgré que la science peut dire que terre est à 21% ya terre et puis mai est parti belé tozana 79% ya mai na mokili parce que oh le bien la monde de l'eau c'est la vie. Donc l'eau c'est la vie même na mokili. C'est sa vie. Donc et ça la grande partie mais Dieu a pu séparer mais malgré ça on n'a pas pu peupler partie à 21% wana tozana ya terre. Et ça na tonité malgré ba si ça biso mais ezali nzambe asale loko tuna ordre nango ça n'a rien à voir oh na interpréter oh bakati yo non ordre peut faire ça dans la église donc c'est pourquoi il y a des modérateurs il y a ta communiquer il y a ta louange il y a ta adoration il y a ta prédication parce que il doit y avoir l'ordre aussi même dans l'œuvre de Dieu. Maintenant quand les responsables qui dirigent le culte disent que non nous arrêtons, tout le monde doit arrêter. Maintenant, si on connaît ok, il faut y avoir ça barabara na ezamini. Okoba no batika là maintenant si tu n'interprètes pas, essaye de fermer ta bouche. Okay, merci. Merci maman mamie. Le pardon. Maman mamie pardonnera. Qu'est-ce piège hein? Olobini so na pardonna. Ngai question c'est au pardonnaka. Na pardonnaka. Après émission bandimi bayoka. Na pardonnaka. Bandimi bayoka te. Na sous question ya après émission na koya na ona sous question te mais na pardonnaka. Au pardonnaka. Na pardonnaka mais si je n'arrive pas à te parler parce que la Bible dit si tu as un problème avec ton frère, approche ton frère, parle avec ton frère. Moi c'est ça c'est ce que les gens ne comprennent pas chez moi. Quand j'ai un problème, il faut na lobela yo na to solo là. Ceux qui to sololi, na limbisa facilement. Mais so yo lingo solola na ngai. Je respecte ta liberté, mais na poni nanga, mais j'ai quand même une chose na sala qui démarche. Et coquille, c'est bon. Voilà, merci maman au société démarche, mais Europe sera passer Guy Moutamambo Teskaza. Ah, n'a pas si pasteur, papa, n'a pas bisou, moi. Voilà, merci. Et le message est commis. Tout comme nous avons rapporté cette émission, nous avons bandaki na maman Italie pasteur. Histoire vraie. Nous avons une comédie, il y a un problème exact. Prophétie et prophétie, histoire vraie. Awa na Toronto. Pasteur Oyebinga, talanga bien, ngai na zoloba, na taille pe comme na oté. Soko porter pe plainte ko ya problème exact. Parce que si ton message na ba plainte on toujours on peut mingi. To komba expert na ngosiko. Pasteur ayaki na mwasi na awa. Ndengeza pasteur ayaki avant abengi mwasi na yao. Et ça les coïncidence mwasi wanazaki ex ya mutu. Oh OK. Ayaki ex ya mutu awa na mboko. Nema mesala waka bru na matcha bale bake okutana
na ex na ye yo zalaka nga nana bengisa yo pasteur église awa bandeko baolanda bochak na tangi na bobo komena kuma pasteur na se po bino bozala na songi mingi omona ba botineli nga kuma pasteur nala posa na ete mpo na yebi kombo wa bakuyo ozalaka awa wunda azalaka awa oza te pasteur wana moto abengisanga ok bino basi bino bozala na mwa baremor na bino na nzoto awa kanisi biloko ya pauvre père ya kini nde bozalaka na yo ya Romeo na Juliette. Voilà, Romeo na Juliette obi te oyo penza il faut nazongisa makambo oyo il faut nacha mama mona nde mama azoseka kuna osala bi mpona longoli yo bamonaka voilà bamonaka nde ozoseka kuna voilà nana ye na yo o banani pasteur mutaye na ngai ye wana ok Romeo Juliette na limika nde système ezalaka balimero epesami mwasi ake na pala alali ba rien aolota kaka makambo wana makambo ebandi kokola mwasi basi bazala soko papa mobali so alingi na se ya motema mwasi soko alingi ezalaka na bameshe ndenge mama alati na banini nyonso nzoto ezosala ake na ndako basololaka na bamessanger groupe lisolo ti 2h 3h papa asalaki bapriere na alali alekana azoronfle kuna mama masolo abeta mbetu boye aza ye mona mbetu mama aza aya boye na salon mare azone na liboso ordinateur aza kokoma na ye na messenger mama atelemaki ne se soulager passer à remplacer na ordinateur ayoka boyebika biloko na biso ndenge elelaka tant message ye passer akwe na message oyo ya suka oyo bato bakabwanaka nango en tout cas I love you. Voilà. Yo oyebi message wana voilà message yango wana passer akwe na message wana pour aningisi mutu oyo nazo rêver bien naza réalité passer mais oyo nani d'ailleurs tika ngai ya nini mwasa ndimi ya mobile na ngai andimi mwasa ndimaki na ye wa comment bimana papa s'est renseigné na kombo monaki ayebi mutu wana avant de rappeler commune mo na Kinshasa histoire vrai eza masolo mama fala beta elobi na ngo to profiter to pesa bandeko bile ya Toronto bazalia ba Holanda biso bayebi histoire wana bazolanda pe yango bayebi mwasi akomi ya visa siko keno mona ex na ye bakutana na terre elobi na ngo Romeo na Juliette ezongi babiloko afie le père ezongi bamakambo ezongi yabi ya okoto kuna losambo na koto kuna ezaka losambo na bagene de prière alembi obe nzambe alembi yo za musala nzambe mwe na alembi yako bombo oyebi batembo wana oyebi yango te mama na bato bafete betaka na alembi nzembo sere biso mbila bela yembaka na alembi ya kobomba voilà siko alingi yango ya voilà yondo yembaki bien mama pesi moi tendo non biso bato bavoix ba alto soki nini ezala mabugulu mama komokende mama passer komokende ya visa alamuki pena na tongo asali chakula akangisi yango bien azwi mwa mombombo mibale atie na kamera azongeli mwa biloko ave kande na oyo ave le père azongeli ma mutu oyebi sikoyo lelo systeme ekoma otuli na libanda oyo na église ta moso ozwa obomi na mwa bizaleli soki papa ake mosala obandi kopeye bajack na oyo bawiski na oyo na pale omelaka do soki aye obomi nini soki akomi mpenza okende otala papa na ex na ye libala ye siko grave bazongeli makambo na bango ya bomombombo bamakambo tu ezongi apasala bi ok ase renseigné eso ya komobima ne aza mwana na bango ya quartier bayebani yo par exemple na cha yobi na pena linga komo moko grand frère nga za na lina na opesa ta komo ebi vembi vate vembi va wana na cité vert kasi ye wana tiemda oyebi ex na etebe ex na ye passer à se retrouver que ex pe ya oya bimina mbali na ye ayebi ex ne pe partir banda kin pour bazaba na quartier moko passer à betine mundenga bina olaksa yo azu ya vient kitiki ake abali lisusu ex ya oya botelaki mwasi ya ake plus loin abali ye
ex siko ya oya salaka waza na kin déjà baza na bana soki ba 5 so 6 na yoki parcelle bi talinga te ti approuver nga pe na approuver akabali ex wa akina ba ndenge salaka azui pe azongi ba document akotisi na immigration na bana nyo surtout 5 6 wana abambi na kati wa nde tozolo baboye mama pasteur oya ya ex ya papa azala kin donc bazala nzela bazoya awa donc papa oyo azali awa aokomona dx awa na tere avantage awana ex oyo azoya azala bana na ye bazoya question tozolila nini message oyo nazopesa ngo pourquoi nalingi mama ozolanda biso azolanda très bien papa Gervais tiela biso mama na groupe la batala ye penda mpo nalingi réponse po émission ikomoke na suka voilà merci Gervais yo wa bandeko azotala kamera mpe ezotala oyo ndeko na biso pasteur azosala soki ezalaki biso bapagano tosali bolingo mpo tomelaka diamba mpo tomelaka nini ese mosalela nzambe réaction ya sali eske akosala ngo yango natunaki yo pardon selo balume toyoki mwasi oyo akendaki na esika akweyaki wana ayebi eloko etinaki akende te akomoluka zonga na pasteur avant même akekini asengaki mpe bapardon pasteur aboyi kolimbisa ye yango natunaki yo seke olimbisaka na minute oyo baka ezoya wana sikoyo na baka mibale ezoya wana basi mibale bazose retrouve yo mama expérience ne po pasteur moi je pense azolanda oyo na verifiaki na bami nanga na Facebook alandaka mpe biso na minute oyo nde azolanda biso message nini okopesa basala nzambe message nini okopesa bandeko no basi mpo tokonga osukisa na question ya suka moko na bombelaki yo maloba mboka ok papa Alain eza d'abord histoire yango eza pasi eza mawa parce que toyeba but na biso te tant que otango ozobenga olobi aza pasteur eza pasi or nzambe azaka moni mystère ya bonzambe eza pasi parce que nzambe travaille toujours avec des imperfections des imparfaits nzambe asalaka na bato wana so otali moto lokola David abeti mpenza bulu boye abandi osala plan na mwasi ya moninga adi nalingi mwasi wana natinde akende na guerre comme ça batieka na première place poto pou akufi donc ngai en tout cas misu na nga eza kota momi wana donc akaka mwasi wana taka nzambe nde asaka makambo ne nzambe oyo tosakana na nzambe me nzambe azaka nzambe bolingo yango wana omoni bible elobi ke atake moto akwei il faut kozala na mawa parce que esalinga mpasi esalinga mawa na histoire oyo pesi ntango nazopesa likambo ya David c'est juste pour nous faire réfléchir comment aussi pourquoi Dieu continue toujours à appeler David l'homme selon mon cœur. David asali plan bakei siko ya bando bimana mwasi ya soldat na ye elaka zo bimana mwasi ya soldat na ye esali nini mwasi azwi zeni siko tosa ndeni yo mobali ake kuna asali de ya 3 mois yo awa okomi déjà na zeni ya 2 mois to ntango akozonga déjà eza déjà na avance po akokalika ata ye azongaki aponda azongisi ye mbangu comme ça okende bosangana na ye likambo oyo ebomama bazongisi mobali wana mobali azongi boye ere azongi alobi mwasi abandi koseduire ye kaka papa duka omakaki ngai na gere wana na masio nzoto mpenza oyoka yoka nakosimba yo te mpo bandinga baza kokufa na gere omoni nzambe azalike papa abi nakosimba yo te mpo bandinga bazokufa na gere ngai nasepela awa bandinga baza kokufa nakosimba yo te mwasi ake koyebisa mokonzi roi David odike mobali na nga boye kotushenga sikoyo likambo ya zemi oyo nga moye na longola eza te nakosala nini
ti David apesi mibokano akende batia na front akufa po ya sala nini azwa mwasi ya soldat na ye soki pasteur wana azoyokanga lelo soki aza koyokanga na minute oyo esengeli asala eloko David asalaki parce que eza mawa ntango prophète ayoki ayeli David alobi mokonzi mutu moko azalaki na possibilité azalaki na banyama na ye ebele banyama wana ebele moninga voisin azalaki kaka na nyama moko taba moko me ye ntango azwi bapaya na ndako na ye asengi kaka bakende kaka kozobomela ye kaka taba ya voisin oyo azalaki nango kaka moko eputa ye aza nango ebele na lopango na ye. C'est quoi l'histoire? Des fois, on fait des choses par vengeance, mais la vengeance appartient à Dieu. Ce qui passe wana salaki yango bongo ezali pasi même pona biso ba chrétien esengeli ko bondela pona ndeko wana parce que la vengeance ne vient pas de nous. Babi Dieu dit c'est à moi la vengeance, c'est à moi quoi? La rétribution. Yé moko kanda ko futa bandeko wana. Eloko wana pasteur wana asali eloko ya mabe. Eza penza malamu mingi te. Mais azana besoin azonga na makolo ya Nzambe pour asenga bolindi. C'est parce que David, quand le prophète lui a dit que le roi mutu ndenge wana sengeli kosala na ye nini, David a lobby. En tout cas, il faut qu'on pomaye. Après 600 ans, c'est la même chose nous qui suivons l'histoire de ces pasteurs. Nous pouvons aussi juger aussi très fort, très sévèrement que Moutouana, mais tant qu'on a la sémence de Dieu à nous, nous devons avoir pitié. David avait donné à Yébaki que histoire wana prophète ayela qui est une histoire naïe. Abi, mais Mokondi, Moutouangonde Esaïo. C'était la réaction de David. Il s'est humilié. Voir même ata mwana ngo abotamaki tina suka mwana ngo abeli tita mo abeli David aboy ko ya implorer pena nzamba lobi kaka mwana oyo ngala kende ko komba kutu na bomisi kutu na mobali na sali kutu boy mwana ngo kaka abeli lisusu azako lia azako late susu malamu te ti mukolo mwana na aye ko kufa nde David atelemaki ake ko sukola asengi biloko alie asali boy pourquoi akendaki na makolo nzamba lobi nzambe limbisanga bayini na nga bazali na besoin na ngai bazana besoin baboma nga mais na ko préférer yo nde opinion nga po na yedi que châtiment na yo et kozala avec miséricorde. C'est ça l'amour de Dieu. Voilà. C'est ça l'amour que les chrétiens doivent avoir pour ces pasteurs-là parce que c'est vraiment malheureux, c'est vraiment horrible ce qu'il a fait, mais que Dieu lui pardonne parce que et ça vraiment eloko moko ya malamu te. Na miso batu ya mokili boye bakolo azuya wana pesa mobali ala kisi pia ki mobali po wana eza esprit ya kibomoto ya jo yanga azio wana ngapi na ola qui sait que moi aussi je suis homme je dois faire ce que lui pense que il est plus fort donc à bêtise koyo double maintenant quand tu dis que bon est-ce que l'histoire et qu'on continue ndenge nini ngana zo c'est faux oya na chapitre ngo tangu famille wana pe ko ya awa poto ye ba pe ko sunga pe bande ko na po ezali kama. Merci na balandi poste na moi ba réaction bele merci à Jean-Claude Mongita alobi a sepe na libaya na olati bien makasi lelo. Oh merci Mongita baba ozu message Mongita bazu message na yo merci azo senya mission Gervais émission na YouTube ndeko bale bazo monate après au sala au bongisa po bandeko balanda yango na YouTube aluka ndenge moyen ya partager yango. Voilà, merci encore maman na intervention kitoko makasi. École primaire. Mais je pense que na répondre quand même na réponse na mais deuxième version to ya quand même to quand même to répondre de bandeko na monde bazo beta ba j'aime zo les rebela MZD Muzundu bo ba ça j'aime belé pour maman maman paradis na monde pozo landa biso wa soko cha ba j'aime belé bita na Angleterre bazo landa musika bandeko belé ba landa partout aïe voilà to tanga tanga suka na monde bazo landa partout penda partout dans le monde baolanda yo Norvège partout baolanda to autant la réaction na suka nataka na profil normalement autant na école laïque hein? Ouais au église catholique na yebi ozo baptême kuna
mutuni na ngwata na église arrivé à l'église catholique te biso tout presque la majorité de l'église dans l'église nazo baptême nazo confirmation car mariage n'est na église pentecôtiste kasi ça ya on a ça est-ce que les gars de délivrance dans le monde catholique pour y a une église de réveil parce que apparemment binonio so bolé nasisa ya au moins problème en moi na ba délivrer parce que apparemment bino tout les gars de l'église catholique boleka na enfer ni na salle d'attente ya enfer oyebi ya ba divorce zo ya ba divorce zo ya belé ba église zo kabwana pamba pamba pour la boleka délivrance c'était bon passer ma sœur l'équipe de délivrance a remarqué que ba prophète ba epse que vous avez na salle d'attente il y a enfer ça dans tête pour aller en enfer pour aller en enfer au l'équipe de délivrance parce que là on soupe cause ba cause to l'équipe de délivrance tala le kolongwa catholique au église de réveil et ça pas César on peut pas tokoki ko lobela nzambe to ndire nzamba za baba aujourd'hui les hommes de Dieu bon soi-disant les hommes de Dieu ils pensent que non leur bouche ça devient la bouche de Dieu oh ben moi la bouche autorisée oui mais quand Dieu t'a autorisé de parler de sa part il faut vraiment faire attention parce que l'esprit de Dieu qui est en nous crie Abba Père. Quand tu annonces ta parole et qu'on crie pénamité ma bateau baza kolanda yo. Maintenant quand on commence à donner des baba makambaboye, tu n'es pas le Saint-Esprit ni Dieu. Parce que si on t'a même na linéa ya naissance à Jésus. Moi je suis un ndumba zaki na kati bato le Dieu de Jacob muyipi sokokero le Dieu d'Abraham Abraham akosa Sarah lobaki osa ser na ngai donc na ke un esprit wana on a côté ça que mystère ya Nzambe ce n'est pas c'est pourquoi il a dit mes voix ne sont pas vos voix ni vos voix ne sont pas mes voix. Alors nous ne pouvons pas dire des choses au nom de Dieu si Dieu ne nous a pas donné la parole. Ça c'est vraiment blasphémer contre le Saint-Esprit lui-même. Parce que quand on parle, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Or, la blasphème contre le Saint-Esprit est punissable na bonzambe. Parce que bisoto, nzambe alobelaka biso virtuellement nde tokomi na makami kolo. Mais le Saint nzambe alobelaka biso sous bouche na bouche te. Tala tango azoloba na Aaron na Marie, Moïse, nzambe a choisi Moïse pour qu'il libère peuple na ye. Alobi batu babandi ko discuter Aaron abandi ko discuter na Maria oh ya Moïse ngwa kanisi nini na ozo langage na biso ba kinwa kwa ya Moïse ngwa kanisi oh ndeka ba frère na basende ka to wera na kana begis na ba pouvoir na ba mkambebele yeso kanisa nini ngwa biso penza ba ko lobela biso et Dieu a fait venir Aaron et Marie il a dit vous je vous parle en songe en vision Moïse je lui parle bouche à bouche. Voilà, merci. Depuis ce temps que Dieu a parlé à Moïse bouche à bouche, l'église catholique n'est pas dans la salle d'attente, allez dire, ou bien l'église. Non, ça c'est vraiment, c'est être trop prétentieux. Non, ça non. Dieu a un mystère terrible dans ma campagne. Tu ne sais pas les âmes que nous sommes en train à bousiller, ça coûtait le sang d'un Dieu. Ça coûtait le sang de Jésus. Les âmes que nous sommes en train de jouer avec ça. Oh, c'est comme si l'église en enfer. Va se repentir. Il donne encore le temps pour les gens de se repentir. Et toi, tu vas dire que oh, vous êtes en entente. Vous êtes déjà, donc vous êtes signé déjà. Comme nous avons merci, maman, mamie. En tout cas, merci intervention. Qui toko ndeko Damien Mugaraka. Kabo, za mulemi ndeko limbisa soki natangi comme mabe. Alobi mama aza sage. Merci pour l'intervention na ye mobile na ye. Il faut accepter là. Ngapele ngana seka mena sekite. Ngana seka mena sekite. Merci mingi, mobile na ko sepe. Ngapele ngana seka pneu seki mena sekite. Na kangi ko seka place wa. Voilà. C'est seki na no moins na seki double mama Julio peut seka. Voilà, merci bandeko balandi biso papa fois sepela ngana bagi déjà maman pardonnaga na coulisse to sola mais maman la vina monesu na coulisse c'était pour ça répondre mais na olukai kaka to songa maman
akopromete biso bandeko wana na biso makambo ya pembele eza te makambo to ezaka en direct oh en direct je fais pesa 2 minutes mama li en direct na betaka moko toka bwana voilà bapesi nga 2 minutes bazongisa yo nanu bien belle comme ça na pesa en direct merci Gervais en direct bon papa Guy amusala nzambe oui mama voilà ango toujours na beti na caché mama pasteur azalaki mama pasteur nasalaki mama pasteur nazalaki mwati ya papa Guy azalaki pasteur nga nazalaki pasteur voilà batatoronto lelo ebele na lina awa merci nde bokote ebele papa dame yokana tuna question na yango merci batatoronto ebele lelo mama Eliane Kabongo yango wana voilà avant na tuna question baoto souffrir so tout à l'heure merci ndeko baba mongita pasteur Elika Bongo nouvelle alliance auto père de petit yaya na grand frère na les condoléances na pasteur Eli et puis na église nouvelle alliance tous à de cœur avec vous message auto tout à l'heure papa Guy Tubila bonsoir et si vous allez Eliane Kabongo moi si ya papa Martin Kabongo bonsoir les amis ma solo église l'équipe bien penza merci ndeko Théo alobi ndeko Théo mama ba sepeno makasi lelo a passer Guy nga na bengisaki une émission nazomona ba j'aime bela balobi vous appelez sœur moko très sage et puis abasine une sœur très mûre abasi penda vous appelez makasi na moi ta parole de Dieu j'apprécie merci OK face à face Gervais bodo lukelanga siko papa Guy aluki bato nyonso aluki ba grand frère aluki ba petit frère na message kitoko mama pesi biso oyebi otonga mingi na ville ya Toronto mama passer la boyi papa pasteur po akende Kinshasa interprétation pe ezwa mibele na bito solo na coulisse parce la casting to sali ba biloko te yo moko surprendre nga na lopa na ba o ba beta même mabako ebele na ina beta question malamu pe na te posa gentil mingi bato mingi basepelo mingi sika bazali ba olanda biso na malobo opesi biso elo onine salaki te olimbisa papa pasteur papa Guy mutamba so na bosani te mutaba elo onine sala te parce que lelo tam seze ya suka o promettre je pense nandimi to ko répondre sur pour émission to beta kuneza so mamba vie privée te au soit qui tenté mais je pense que qui t'a expliqué moi comment mais les autres Toronto était l'ennemi eh là Claudia Kamitato merci bonsoir maman Zobati ba fungol matoi ba fungol c'est la question ba fungol matoi je vais préparer gros pour la parce na linga répondre hier ba mone pe na ndambo wana te ba mone penza elongi mobimba sikoyo ba famille ba grand frère autorisé ya Milo Milex bonsoir bamona yo Eric Sasa Eric Sasa bonsoir Bazo c'est la réponse pourquoi nabosani comme moko egoya yepele ngana pese bonsoir pour omona ke na solo laki batongi otro voilà toke rapidement bandeko baozela oye eyaki eleki expliquer moko na malobo misebiso ya sukali awa réconciliation ezosalama en direct lelo pourquoi ozwa tante ya kolimbisa papa Guy lelo awa lobi awa redi ayembi lelo awa lobi awa mutu ebebi papa azoko ya sute bandeko baolanda biso oza besoin expliquer ou bien expliquer pete okozongisa papa te na oyo elekaki parce que papa pazolanda ba singa za na kin mutuma souffler nga za kin OK bien professeur qui est bien azala kin asina pesa kembote professeur qui est bien ba professionnel ba bien za na kin atuka ko sakana te profession nga nazo separa ngo moyen te voilà message ni ko pesa okoza papa tanga zo songa boy nga na ko ke zo ba valise c'est pour na sala hote mimbali boso nazo pena ba valise ti papa mama mami ba na kitisi nini lekasi réellement ça 2 mots pour pas condamner ngolo bala batunino balanda ba condamna pour pas te parama ba te bien ba commission
message ni noko pesa na bato peut-être ba condamner o ba comprendre histoire te on a besoin de cette histoire ne sauter ndambu ba comprendre pe yo que j'ai pas besoin de donner mon histoire ici à la télé aussi bien sûr pour répondre yo na bandeko baza besoin ba pourquoi qu'est-ce qui s'est passé pourquoi j'ai pas pardonné pourquoi j'ai pas fait ceci j'ai fait gros plan j'ai fait pardon oyo bango bazo kanisa c'est pas ce qui s'est fait réalité zangayi ozo comprendre toujours la no bien maman c'est lui qui a le pourquoi na tout zela na la kisho lo moko na toujours ta so na pusani na cicatrice moko awa omonyango toujours mono bien voilà cicatrice moko ezaka awa cicatrice oyo nazoka ngo depuis nazaka na 13 ans nga kasi papa mtabeto bangisi ngai c'est pour te dire que cicatrice wana na yebi yango na histoire nango ndenge nini nazoka place wana parce que na âge ya connaissance ya kokapte donc so otuninga mpo na cicatrice na kopesela yo réponse cicatrice pota ebika cicatrice ekala comprendre donc oyo nyonso tu bandeko balingi bayeba ke papa asalaki soki nini papa soki nini bato bazo bakomi kobebisa nini te loba audio ezali leo loba asoka mutu ana ndeko wana azobenga tika nanu réponse voilà ndeko wana ye azomona ayebi te ke nga naza aligne ta mosusu ok tozola esalama ndenge bandeko bazokanisa te mpo na kopesa bandeko wana nyonso to réponse papa ya bana na ngai oyo abengami na nkombo ya Kimutaba awa aza na clé ya ndako oyo azalaki na moti lelo na minute oyo je milaisa olanda biso na pesi ye mbote wana aza yaya na ye aza yaya na nganga kutu na botolaki yaya komana ya ngai donc eza ndenge wana te ozwi réponse funa fana ni mpona kona comprendre zela na mke eza ndenge bato balobi te ke papa asalaki démarche nyonso azongisi boye asali boye tokóma na point oyo tokomi c'est pas ça qui s'est fait merci tika azali soko azolanda nga ayebi eloko nini oyo esalaki ke asala yango te ayebi eloko nini oyo apeshaki ye alors bandeko oyo bakondanaki ngai napesi bango mbote nalingi bango mingi mais l'histoire vraie ngamu nayebi naki mutu ayebi mais na vérité oyo bino bolingi boyoka ke o asalaki yango na répondre nango asalaki te. Voilà, on a comprendre belé et on a comprendre belé. Merci maman d'abord. Merci pour le courage. Ma femme courageuse boloko la yo baza mingité. Waranga na les autres engagé ngai. Émission qui toko na moi batino so azo apprécier ba comme go senga ko na YouTube nego je vais sala no kikuna batu baza na besoin ba partager à votre lexique tout na temps pour nos maman il fallait émission les cas. Maman promet de ça la deuxième version il y a émission autour de ma prophétie. So tu peux bailler parce que d'abord prophétie parce que dans la zone c'est là parce que vous pouvez pas dire la prophétie na ebisa que prophétie ezali message ya prophète ou après si soit disant message o utina na divinité na ye dans sa divinité za bonzambe za ya so le frère kokisama dans sa kokisani oyebisa message nga na pesa ki ya prophétie yango wana parce que balobi vous les reconnaîtrez par les fruits donc le roi ebisi biso fruit ya manga osokoni yango déjà manga faut tozela ndetango tie bota tango kopimisa mbuma manga ale tosimbi manga boyango oyo manga. Merci beaucoup papa Dami azongi susu papa Dami na yebi mboko zate alobi moni na yebi mama te mais na lobaki aza sage atu alobi oyoki réponse apesi yo ma ngape naza convaincu que siko mama mami aza yebi ser na biso ayebi ke na lingage mingi yango moni ke à l'équipe pas émission na biso donc aza pa considérer biso mingi na mama Julie yango apesi biso émission o to sola onde to sala casting bato ba leka ba émission ayebi ningi lekaka tout ça masolo to sola gite na improviser yango mais à répondre biso quand même merci maman ko na plateau silika bi pourquoi na tuni yango fallait pas na tuni mais parce que les lots na ceux qui na tuni na se justifier quand même na milieu na biso ba congolais
interprétation eza ebele nayebi ke bamosusu na bakiti toyebi weekend ndenge elekaka na mboka oyo encore tozobima pe te mwa molanga whisky aza koniefula sere na ngai kuna aza kofinga ye kuna alobi ye kutu aza koteya biso mama nzambe ye moko aboma libala voilà réponse simple oyo ifale esalama na kotona nayebisaki napesaki yo réponse bolingo nde na kati na biso eza te donc on prétend toza na besoin ya ngolo ya nzambe likolo na biso nzambe alimbisa biso to continue kaka eza lokwa na guerre ato okwei telema continue oyo mpe ababaka kokwea mutu kokwea koseka mutu akwei velo donc ato okwei lokwa eza na bonzambe bit na biso nyonso eza ciel donc telemaka mpona continue nzela. Merci mama nasi sa réponse na ngai donc nde tozala na weekend awa si babomi ser na mokuse réponse yango wana koki tuna so pembeni te ils vit à Batou, ils vivent à Batou, tout le monde est dans la prière. Maman, là, on peut remarquer la question, il y a sur la poto aussi ça. Dans le Congo, tout le monde est dans le désordre, dans la organisation de pasteur. Na kutu ba chantre de l'église, comment on a besoin de président na bango pour diriger bango. Ils ont quoi engagé na Toronto organisation pendezati na ba pasteur. Mais to l'exi minute, 2 minutes kaka. So ko répondre nini na mambo itali organisation parce que ba ka neti o so tozaki na président mo bien eza ba passer na respecta ka na moko ba moi na tanga te pona leze ba mso ezate basab na respecta ba ko so ki organisation ezalaki ba blo mususu e ko zalaki e o senga ba prière que aider que makamu mususu e kene bien message mama na mboko ba ko organisation il y a pas une organisation assise na mboko na o etali ba pasteur moi je dirais seulement c'est en but d'eux-mêmes en but d'orgueil. Or, la Bible dit l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. De l'homme à pasteur, nous surtout alinge aye amona na yenda azala mukonzi ya baninga mususu. Or, il lobby que Jésus-Christ azalaki serviteur, il a même s'est humilié pour laver les pieds de ses disciples. De l'homme à pasteur, bango ba commander ba boss. Au lieu de servir, ba commander il faut bon servir de bango. Alors, nous avons message na pasteur nyonso baza basali na nzambe. On a donc respecté na kombo na Yesu que le message que Christ nous a donné a dit comme Paul a dit soyez mes imitateurs comme moi je le suis en Christ. Paul est capable il y a quoi simer comportement na ye façon na ye d'être pour que alobela na bandimio bazaki rolande ke bolanda ndengai. Pourquoi il n'a pas dit directement que soyez les imitateurs de Christ parce que Paul a dit que moi, je suis chrétien déjà, je suis Christ à moi. L'espérance de la gloire et ça s'est manifesté. C'est pourquoi même la première fois, ma chrétien, quand ils ont vu que ces gens-là en train de parler de Christ, en train de parler comme Christ, ils ont dit, oh, toi, tu es chrétien. Aujourd'hui, guerre, il y a Basali Nanzambe Zali. Il n'y a pas l'humilité entre les hommes de Dieu. Il n'y en a pas. Ça la hypocrisie de voir l'humilité extérieure. Allez chez eux dans leur maison, vous allez découvrir réellement qui sont ces serviteurs de Dieu là. Donc, moi, pour conclure, je veux que ces hommes de Dieu dans ces pays ici, le Toronto, le Canada et précisément à Toronto, que ces hommes de Dieu reviennent à Christ et que ces gens-là s'humilient sous la main puissante de Dieu et que la grâce de Nzambe et qui t'en a quatre na boko peut accepter autorité au Nzambe pour la kisabango que on a tambusa biso bakomona ke bakotambusa ba organisation nyonso to na mabota ko pesa pe exemple ya solo na kati ya humilité Nzambe akopambola biso nyonso. Merci Ndeko Claudia Kamitatu partout aux Olandabiso. Merci Maman Patricia Kaindo. Merci Maman Nyonso Olandabiso. Ndeko mo atuni maman église neza aluto lo bazaki maman pasteur. Aza botiki la ba polémique bozo lokela ngai ngai na ye makamsu mo na tanga ezati. Aza maman pasteur. Ata ya lobi ex aza maman pasteur botika calme. Aye bote aye makambo bozo lukate aye afandi nzamba ayebi a prophétie nzamba ayebi nda sala makam na ye botika ser mami na biso vanda calme aye la iwe ndeko emebu kaka bonsoir papa dake yayo pe yango wana tozala mama mami tosisi masolo na biso lelo na bosanité ndeko Hortense Malu alolanda pe biso voisine masolo tobeti na mboka yango wana ba papa bobongisa. Pardon, Fezala. Ezaka tina libala. Tout le monde a lelo ba métier mususu ezalaki.
bakabwani ta mosusu eloko ezanga na ka nde mama utoloba komikitisa eza te soki omikitisi mpo makambo so ezalaka omikitisi apres makambo ezongi normal tosambela nzambe atindi biso ntango oyo tozokufa na bacovid mambo ebele interpele mpe biso oyo bana basage balandi biso 2000 yo ozalaka mokolo olandi message eleki mama mpe azali toyoki melikamo na otika yango ata va tokende deuxième tozozela papa wana yeya oyo tobeti histoire na mama wana awa totala réaction parce que ngasi nasolola ekoto mosusu wana bato orécupéreka bana na biso 5 totikili papa passer mwasi na ye torécupéreka bana c'est le côté mosusu problème te mais biso tosolola de na papa wana kuna ex oyo azalaka aozela bana ne 5 baye atikeli mwa papa passer mwasi na ye bakontinue mpo oyo aza deja na ex na ye oyo ya liboso azwaki papa ngo ye azolobaka bana ne baya bana na ye baya ye moko akobengisa bango te mais ye aprécipité kaka asali yango avant ye bon esali ye mpe kaka bien non donc atikitaka bana bongo so ayesela ye azwi na ye donc il faut aza responsable voilà merci bandeko balandi biso en tout cas mama merci ozalaki mpenza sage donc moto atindeli ngai epa na yo aregrete te alandi mpenza émission eleki bien mama aza na église te bandeko balobi mama bijou plus alobi femme sage bâtit sa maison merci mama ozalaki mpenza la hotel mosala kitoko nani kuna lisusu bandeko ebele bazokomakoma awa ebele bakomi awa bandeko ebele yalalala makambo oyo nazotanga te eza mpenza na moyen nayebisa o mama eza te moyen mpe napesa bino numero na ye eza te donc bokoma bosuka na moko ya place boza awa tosaka bacommission makambo bozokomakoma wana te merci na bandeko balandi biso tokutani lobi na émission politique oyo elekaka awa na émission tokoloba tolobela makambo etali mboka merci oyo eza politique te mais tozopesa na baautorité ya mboka tolobaki mpona bacombattant oyo bakangaki mibale basili kobimisa bango donc le message est passé les deux combattants oyo bazalaki na Angleterre bakangaki na Kinshasa baza libre apparemment toza su na bacontact na bango te nde ezalaka na kini oyoka boye bapolisier si babotela portable baboteli badocument moto asalaki message ekomi esika ekomi bato babimisi bango aesalaki soki bakangi bandeko wana badocument bazongisela bango oyo bazonga na mboka na bango na Angleterre kuna ezosala soni lelo bandeko mosusu baperdre pouvoir mpo bapreparaki base te tala balongwe baza na bato baomarche mpo na bango te bino so bokomi kokanga bato bamarchaka eza pasi contre bosalaka eta bolongwa pouvoir boza na base oyo ekobunda ezongisa bino so na pouvoir oyo eza émission politique te mais tolinga to remercier na bato bakomisi message esika efalaki koma bacombattant oyo bakangi na Angleterre mibale baza libre je pense oyo bazongi na Angleterre bokozwa émission en direct ya Angleterre na bango merci mama mami ozalaki na biso eza mbala liboso te eza ya suka te merci mama Booster équipe technique nyonso merci malgré moi esalamaki merci tokutani bongo lobi pour émission politique ezalaki bongo Alain Kindeki mama Booster émission tokoloba Toronto Canada merci. Télé 24 Live, votre réseau d'information.